Flamme Kapaya. Wa Flamme Kapaya l'artiste. Batu balobaka Félix Oise quoi atambolaka na debi bembe na kati ya motuka. Bino attaqué bateau bozana Félix Oise quoi someone pour Félix Oise quoi abeta. Est-ce que ça la bongo? Te wana ba les odi. Akotambola tout azara na bibembe. Lisolo ça li da soki ça était 10 ans lisolo ya kala azaka fini ba bibembe fataye muko. Ba bo Félix Oise atambola na bibembe na kata metuka pour c'est ça qui tire PV za. Succès za bongo moi succès ne yaka. Yaka na mabele na ko finga na donc mabele yaka. Donc ils ont facilité. Mais on a mambalu puta c'est vraiment so ils aillent bongo mais ti lelo boy ko ko tama be miza wani ze ko minga oza ko minganga na ibite ko mi fétiche mo boy ne depuis wana ba maka monti lelo azara na bibembe ya na ba les ondi so comme na succès ils en ont bongo ba loba on dit les musiciens ils appellent ba frère na yo mususu azana mouvement mais abeti te ba beteli yo na ni ne sala ka bongo ke ozala mouvement obeti te mais ba beteli yo donc mona kana ba groupe pardon na cité ata ndeti na groupe ya grand frère na faire rigolo là ba maka uzi bazala mona peyeke bazui nani c'est que Olivier Chimanga aye abeti mais un de temps Olivier Chimanga na jense ça raté mais ba Olivier Chimanga beti mais marka uza zawana yo na tuni obui ni ne sala raka yo za na mouvement obeti te mais ba bengi mususu abeti liyo bon on est ça mamba ya président na bango amotaki compétence na bango na ne eloka zuluka donc faut na capacité na bango faut meki aluka batu mususu po ba na hypocrite te biso to koli na temps ya wenge biso ko na ta wenge tangona wenge so beta déjà ba fina biso balema ka ba l'impress vous savez que celui c'est moi ya boga so beta ya osakanate ba tangona to tala ba to se pele déjà vina ngai fi carré le ti lo azaka mettre fi carré BCBG donc to tala ba déjà na musika donc vous savez après ça so gu wana ya beta de biso tana biso ngai na koli ne wenge tana biso wenge to magi basaiko po tama pe saiko wenge e bandoko beta mingi biluka ya saiko ba fina biso que son âme repose à paix Daniel tant beta Daniel tout Daniel deux fois té vena ngai JKTV News, très chers abonnés et si vous avez partagé ce que vous continuez sur le sans permission le cola moyen déjà alias on a déjà tout signé à travers votre émission dans le site JKTV News. Merci na ba manzaka nyonso, merci na ba molodo nyonso, merci na ba tigre nyonso ndenge bozuli ba ko kota biso na banda kuna bino sans permission à travers votre émission dans le site JKTV News et kumba ya pa na ngai miliki de la presse congolaise. To pesimbote na bandero nyonso bozana Qatar, bozota la Coupe du Monde mais bozota la paix émission na bino na la site JKTV News. To pesimbote na bandero nyonso bozana Pologne, Angleterre, Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, pourquoi pas chez nous même ici au Congo Kinshasa. Très cher abonné, toi libanda par rapport à game ndenge de manzaka oyangai, budubaki to mbabino Ndes Miguel. Volela ki mingi en plus ça biso déjà to kaka bino soki bino bolobi biso to kaka yango toza déjà awana na soliste na biso munene ya Ketira PV au nom de Ndes Miguel avec hier tozo solo les quoi Félix Oise comme dans un plateau pour ce to yambi travailleur ya patron mo songolo les là ça déjà gars patron na déjà avant de nabiso awa donc Montréal so doza munoko moko Fabrice Mande côté c'est la biso déjà invité na biso to solo là que j'ai dit bonjour mon frère Ndes Miguel. Ouais, bonjour Miliki de la presse. Donc tous allés on est ensemble. Ndes yo soliste na bino pa mesana obin sabino. Santé kitoko vraiment. Boni Ketira PV. Ouais, Ketira kitoko bino mo bota la mikolo donc ba trembler quoi. Ba danser en tremblant. Oh, danser. Vraiment. Bah danser en tremblant. Ah. Danse en tremblant. Danger. Combien d'années déjà en Ketira?
Ah, on a déjà 23 ans, 22 ans. Donc on a continué 2000. 23 ans qui tira PIV. 22 ans. 22 ans qui tira PIV. Avant qu'il tira PIV, Indis Migaza à Kiwapi. Avant qu'il tira PIV, Indis a été dans un mouvement pour un angelo. Il y a un mouvement qui est Angeli. Na pas fondé. Na vena ngai waka sese l'air mon na temps zaki dimi na accompagner choc bantu to zaki na mtano me manga mingi zaki vena ngai ve prof Sancho ndano me manga mingi kuna ba vena ngai bazaki ba vena biso vena ngai ya palin balinga ko mouvement mingi tembe zaki mouvement ya palin ba c'est quand yo kola to no kende mo ba tsikinga guitare na beta choc bantu. Maintenant, 22 ans qui tira PV, Bando qui tira PV, au Longwa peut-être après Zongi, ou bien toujours fidèle à qui tira. T'es na Longwa. Au Longwa, c'est très années, puisque, année on a déjà tout le monde a battu, monsieur Bassala, 2 ans, 3 ans, après Bazongi, les choses, soit à quelle personne et puis carrière. Bon, c'est que ça va que cause la fidèle, na place na le Lingi, na place aux Ali, aux la visionnaire, au tala que sont na longueur, na que ça ni kuna na ça ni porter nini, donc yango na seka yango na faut za visionner na likambo sala tango visionner ngo comprendre que mabe na malamu okuta kinena na kitira PV na kitira ta na yaki na kutaki bisu de polka ya bisu de polka ndu abeta signature na kuta ya onoka panga abeti bon presque belé abeti ba fomutu abeti do abinisi bato onoka panga GPS onoka panga GPS na kuta comme basse ya comme basse na écouta na kuti batebele na kuti ba nambe na kuti ba louange na kuti ba G5 na kuti ba doena nga bangwana ba kuta pe non chaka te non chaka ya ki a écouta ngai donc nga zaib na mo doena par rapport ya batu oyo msusu daiko ya na sima ba Moïse Chine ba Pichu Concorde ba na sima Pichu Concorde ba na sima na si Concorde na sima Concorde écoute ngade na idée soliste ya utaki academia academia tant academia panzani ai mons kitira ba yaki yena regimente ba ko sa test mais ba yamba yo quand même bien bato okuta ki bato nakuta si nazaki na academia bien pour mutamemenga izaki juste dena tozaki na bango venir moko to kama mama pango bana njili quartier neuf bana neuf. Donc, il va donner un petit bout là, na vient en Nambel. Nambel ndem da se décider que moi y petit yo ana venir moko boye so aye na mouvement et ça la bien. À la 50 prise, a bete li so na pas prise. Tana je les joue na ko ça tester. Pour na ça tester na batebele. Na ça na ba on a ça qui tester na vient en ngai Willy asa siko pas fali pour pas. Willy Stone. Donc ça tester jour moko na clitira pays. Ya soate on a la quota mouvement. Maintenant, ce qu'on est au Bétaraboye, et on vend Indis Miguel, l'Indan des Olela. Surtout qu'Indis Miguel Lazaki n'a pas l'air, à Fassimba Kita. Même tu as pu savoir si on y a Beta Kita, n'a pas qu'est-ce autozomona différent. Bon, on t'a pensé ngai ya beta na ndenge ya libanda to na ndenge ya pona ndenge ya vini ya ndenge ya vivre boye ndende ba vivre ataki na musique ya mboka na biso so fandi boye ba mutunde zo beta kitabu afoko ma soliste omeke mutunde zo beta boye ngape so na sele fort so le na komi musicien ngo beta boye grâce na ye Indis Miguel Zalaki donc nga na bengo de vete na benge père Popolipo ça y qui ba viona donc ba monstre ba fait na biso ba kae madoka ba père na biso ba Roxy Chimpaka donc ça qui ba monstre de ba viona non tisco to interpréter ba ngoto yoka ba ngo qui prend le mot boy et PCP qui le loco ouais. Alors Indis Miguel ndenge ovandi na Kiltira PV 22 ans c'est quoi bien Zabolo maintenant bah tu me suis traité à patron d'un monstre d'amour que j'ai sali à passant Félix Oiseau comme quoi bongo patron de Kiltira PV le Kololo Boko bah tu me suis traité à Félix Oiseau quoi aza penza na mutema ya makasi alimbisaka na pasi ndenge tomonaka départ ya ba frère na yo Josdena Gabana na Jesak Chipoy na soliste na c'est qui encore
nani Onokapanga GPRS que j'ai sali Félix Wazuka bege muto ko limbisa za Onokapanga na batawana waza na poza zongo lelo to moni retour ya ba Jesak Chipoy to moni retour ya ba Jos Dena to moni pe frère na biso Gabana asalaki apport na ye na kitira PV ay ko tika ntaba moi masanga po président na ye alimbisa ye parce que yundo ovandi na kitira PV 22 ans nini omoni ke Félix Wazekwa oyo sepelisaka ye te na mutema na ye penza ke oyo so akangeli mutema kangikaka fo to moni bolimbisi de salamina te eloko batimi wana ba comprendre monstre te monstre alinga bozo baté devant ye très bien boso na ye kokaka bozo baté de loko za ki oyo eza or makambo oza juste pana ile kati yango sko mingi ba kokaka ngo ba comprendre ngo te mona ki aza mtema makasi mais lelo boye c'est ça que tu peux baza mouvement number aza tozana number zaki donc ça te ki aza mtema makasi mais akokaka nde bozo baté donc place salité za Onokapanga za ya no pezali ya no azali ya no tisiko na mito tosaki nde mo beti makol abetaki yango donc tozana aimé mo ba solati le na fena Onokapanga mto betaki itima école ya nze mo boye ya tosala mingi plus il est ndenga libanda quoi il m'a betango donc ilo donc keti des athées siko yo 22 ans na kitira PV obeti combien de disques ben le fona luka pena fona na tango so bien ben na tibele na tuni question point pour ezana ba artiste mais musicien pour ba vrai musicien de bino ba tasima ba drummer ba soliste ba musicien bino ce que bino teke ba musicien ezala pege mufume côté studio vous voulez côté studio mona ge yo betite ba beteli yo yo na tuni ke yo 22 ans na culture PV obeti combien de disques yo pe ba beteli quand même te nga ba betela ngata ba beteli oti bon ngata to côté libandi pona ça la sincère papa pona lo ba pour mingi ba lukuta ta to côté liboso ta to côté na mouvement ta na kota ki quoi ta to côté pona lo ba melo belanga moko tang na kota ki na kuta ba Onokapanga na mokuta ki ya biso premier disque ta na kota ki zaki autre biso to travail ki zaki et après to travail ngo awa to travail na ba non na ba des polga to ça que voyage biso to yesika voyage ba esengeki te ba ke nyonso très bien ba kenaki munke to tika ina Onokapanga ba kenaki na biso de polga number ba kenaki na si ba 4 personnes ba 5 personnes c'est que biso to kitotika ba kenaki ba beta ba disque biso to beta ina ndenga kin wana et après donc premier disque na beta et après na beta nzembo zaka et après ça il a combien de titres il y a 12 titres yo beta combien de titres na beta mingi ritmi pona yi soliste mais na beta ki mingi accompagnement donc nzembo liboso na beta na cultura et Didier Ikoko nzembo za wana Didier Ikoko générique go beta te générique na beta accompagnement donc na yi soliste mais na écoute bato N'écoute, des bijoux de polga avec la sénati, avec la poto, il y a un akenda la poto, donc vraiment, donc nous avons pu mouiller, c'est on a pris. Ni ne ce que ça là quand nous Onokapanga, user soliste un mouvement mais au BTT, ba Betelio, soit c'est studio et Betelio. T'es bon, tant on a zaï na mouiller. Non pas tant nous avons mouiller, tout le monde peut gagner ba opé baza mikolo lelo, tout le monde a ba. T'es on a bangonga zo bangai, non ba, oh salami langai. Non, personne peut sa vendre na mère na besoin CDJ m'a pas tabi. Ah, ndesi miguel. Ah, kubenga ya. On qui ne peut gâter. Na bango za ikona betele bango. Te deuxième na question. On qui ne peut gâter. Na maison mère. Hein? Président Yemora. Ba ko gâter baby de monstre na za ba ko gâter. Te, ko qui ne pas za yikote. Donc si na besoin donc on qu'on a suka. Alors, parlons un peu sur quel tira PV où les a place ni user ko évoluer. L'actualité nous oblige, nous sommes sur la Awananzila Media, tout le monde qui est président Félix Wazekwa, place ni tout le monde Ndunguna, président Ferregola. Pour président Ferregola, président, pour bien président, pour engager peu batu, on a basé sur le yo, Nungu, Bagolwa, bazo taquer Félix Wazekwa, tout le monde qui réaction, il y a animateur na bin nom de Jesak Chipoy que je salue à passant. Na ebitendis Miguel lui pas que musicien aux autres qui ont commandé ngambo na yo. Guerre ya qui tira pays vie.
na Gen 7 ya faire rigola. Guerre, on a biso to bien en guerre te. Bo bien biso ba to tangi mo muki quoi. To bien on compréhension. Ça ka compréhension ba fan. Na leader, na ba leader, c'est compréhension. Oui. Fait que ba fanatique wana bazali na besoin ya leader na bongo a prester les jours wana. Sikoyo et puis c'est ba tension belé. Mais le ça langote faire gol aza pire petit monstre d'amour. Donc monstre d'amour pa lingaka e prévenir na conférence de presse atanga comme na bango alobaki ba gaulois bani yimo pas à gaulois donc ils ont le côté ça on ba malentendu biso ezaka muso à côté le mo muso à côté do mo et puis c'est le roi moi ntsonga mo bimi mais le ça langote kimi ezali to musique to beta musique pardon. Merci to beta musique Sidi Indes Miguel. Nous avons pensé na ba terrain mo boité Christian pour et comme non yo bagi as informations mais nous sommes polémique ndenge nini mais ba question ka ba komela rabiso pour ba bébé ki na yo ko yamba yo ba tipe ba komi no miliki tuni la biso question oyo tuni biso question oyo so nga vana tuna question mo biso lo pakala na ngara invité na nga azala d'accord pour na nga invité à s'exprimer ce qu'il faut na nga invité azala kimia ni invité so permettre ngana tanga ba quelques messages ça awa pour na solana NDC Miguel message na habité na on peut mettre on deni que on ça que ba komi yepe mabete ko kasanga mabete ça mabete ba tukande ba komi eno nga mo misatu ya misatu donc mo onde na tangi yo répondre ya mabete ba fingi yo te ba question na bien on te no mona lo beti yo baka question no po na ibna ngote so ya mabe ya malamu mais lo baka ka na me mo bongo mais on ka bon po na ibite ko eza ya malamu o toucher ba tuti ko bon to bandi. Bonjour Miliki de la presse, c'est Gianni Boyemba depuis les États-Unis. Teta mosi abana nanga Gianni Boyemba depuis les États-Unis. Tuni nanga Indes Miguel na musique na kitira PV a gagné nini. En plus na monde de musique nini o epesa ye kanda ce qui babandile moki akoki ko sala ngo les sociétés. À vous la parole. Kitira PV déjà dans na kota kana moki il me savoir. On a dans le lot, si nous avons baboye, nous avons bêta boye, ça qu'il tire pays donc et même il au moins à part au moins il y a oyo na koza news na koza car na koza nini mais savoir na zanango ils a des belé. On moni que non ba que soit pas cité. Ah ils n'ont pas cité. Na banda so musoso. Merci. Musoso ba ki za ezami satu wade ya moko. Na tanso mi bali. Tika mi bali. Connu comme on a été. Quand toi mon grand frère Papimbo Mapien, où est le terrain là? Bonjour Miliki de la presse, c'est Janice SNWM depuis Paris. Donc Paris, il est Paris. Janice SNWM depuis Paris. Tony Langa Indes Miguel. Ceux qui le bien attendent 5 ou 4 solistes besoin défendre Mboka naye na ba orchestre différent et kozala banani. Ba défendre na minti o zana ngamoko na tanga susu na ngosu na ko masana ngai Charlie solo on orchestre ni on pas faire de moi qui tourne pas problème té na tanga moi qui ba problème na tanga masana ngai Charlie solo de na tangi Boyanzimbo tozana na mouvement tangi qui sera PV mi balé Dieu ne veut dire qui sera PV 1 qu'est-ce que c'est le mouvement différent un mouvement différent masala ngai bi Corina je défendre peu bien tu comme d'accord ba comme de 4 tu ba comme de 3 oh est-ce que mi balé c'est mi balé mi balé wana na lukana na mouvement ni na wana bon mais Derek Maya Kamba au défendre bien le mouvement na bango 3 nani swatikali en tout cas oui basuli na wana basuli na wana ça va oza question suka lokwa basili na bango kino kotanga moko na tikalité to bijoté na kolo bakana lo ngete funa lo bapena o ezuta pananga c'est bon. Bonjour Meleki de la presse, c'est Rachel Luvumbusu depuis Luanda.
Merci Rachel Luvumbosu depuis Luanda. Donc RL Rachel Luvumbosu. Un clin d'œil à toi chérie, mon bébé. Donc merci pour la question. Alobi, est-ce que c'est vrai Indice Miguel Zala sincère? Indice Miguel est artiste et musicien. Les leçons de Big sont na baffle. Donc bateau bazo beta, na ba mouvement ils banane. Biso mo beta déjà fort, ba trembler, j'ai dans un tremblant. Il y a un partir. J'ai dans un tremblant. Bino mo beta. Oh. Donc, on est habitué. Ça, les formes, on est extrêmement bien. On peut pas dire que trembler dans la chaîne. À part Bino Bané, c'est pas ça. Batibé, beta. C'est pas ça beta. Fallait pour pas ça beta. Bien fallait pour pas. Ça beta. Qu'est-ce que c'est beta? Wengi ça beta. BCBG ça beta. Bisous nous beta. À ça bon guitariste à beta marqué. Na gros ni était na gros zongote. Mais ba fin na biso ba si ba ça qui est tant biso ngata na bandi ko beta na bandi to zaki presque to kende moko mais na biso ngana via mingi ba vina so kala na biso ba l'impresse ba vina biso ba père na ngai Roxy Chimpaka Moralia vina biso Moralia deux fois ti on a ça y est donc vraiment mystique ça se bêta donc n'a pas bien. Merci Indice Miguel tu reviens biso na suka émission merci na temps disposé pour te solana mais na comprendre que sagesse ya que tira pays vie ya président Félix Kozé quoi les AP4 na yo après si numéro contact ba dédicace na yo to ka bonano ka rande na guitare ouais donc na pesa numéro na ngana no ba tout ba contacter ngai Indice Miguel sur liste na bango plus 243 89 69 81 763 plus 243 89 69 81 763 ba on nyonso ba contacter ngai ba benga kaka to solola donc ya ba ngai Eric Mponza ya mère Gando na Paris vena ngai na biki saken nogai mikolo to mankane to monanité saken nogai sacré donc na biki autant émission rosa de OCP ce qui na taliso na monpanzi na mona Odin Sakala Île-de-France il y a eu jamais rata trésor dena ami na kubosa na sauté vena ngai Gibson na Lubumbashi Gibson côté on a biki na mito na kata carrière donc c'est donc pour na monde na lekisa batute quoi na sukana wana merci sukana ngana des annoncer na ngai yo to kabwana yo na nzela ya kita merci très cher abonné de JK TV News. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir les barreaux yo kabiso pe ya kotala biso. Nanzila site au JK TV News. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Partagez les biso émission, finir croche la notification pour rater éléments mon côté nanzila site au JK TV News. Grand chaîne parmi ba chaîne minene ya YouTube JK TV News peut être s'imposer. Tu peux ça makambona profiter na pesa mbote na moi na mère l'international Janice SMW mais lui c'est mon préféré. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle l'infinité Fégil Vassimba célèbre star Angel ya Tania Mukoko to pesi mbote na tata mwasi ya bana Johnny Boyemba depuis États-Unis. Un grand merci aussi à Hervé Djembauer to pesi pe mbote na Fadi Ambroso. On veut Fadi Ambroso depuis Paris na lingarayo na tina protégez-vous bien. Ministre de la presse oui na mbosa ni vient ngai na Londres na Londres ngo Silika Mabe nani wana Patrick Manzanza Mangela donc ceux qui battent bango ceux qui ngokene auberge moko na songo ki na bibo auberge Patrick Mangela Patrick Mangela donc ils ana auberge na bibo wana ceux qui ngo se reposer na kitoko pokuna ya type na mai courant donc non mais non ça fait et est-ce qu'on a bibo ngade na station